na famille à moi si nangai. Comment moi si à Libala Azokaba appelle à partir à minuit, 1h30 du matin jusqu'à 2h, 3h du matin. Elle sort, elle rentre quand elle veut parce qu'elle est protégée par la police. Soi-disant, nga nazali mobali mabe. Bon, soka ibaï ke na mobali mabe. À partir de ça ibaï que je suis marié, divorcé cette fois. Qu'est-ce qu'elle est venue faire chez moi? Les loyaux, abimaka azongaka quand elle veut. Quand bon lui semble. Parce que, abenga ba police, nga pebe na benga ba policier, hein, ba yebisaye, elle peut faire ce qu'elle veut, sortir, rentrer quand elle veut. Du Cambote, à mes 63 ans, j'espère que je vais me relever. Naza ko bois que la moutumo comme bois que la te, quand c'est trop, c'est trop. Oui, bilère moko, couple nyo se soanaka, ata ba soani, be ba bongisaka. Oui, avant moi, c'est afanda kananda kote, wa kobima 8h30 à kozonga minuit, 1h du matin. Azana compte à ko se rendre nangaite, ngai pe na kotuna ye lokote abimi akoti awa ekoma nango hôtel bonga bonga, ça c'est mon nom. Asa la ndenge ya lingi naza kotinda vidéo na bino ba famille na ngai na ba famille na ye. Alors naza kokota na chambre bon mona qu'est-ce qu'il y a parce que chez moi il y a plus rien. Oh il y a chambre tout ça là qui on prend à moi na ye hein. Oh il y a chambre na biso bon mona na ko la sambe tote bon mona ka likolo tala. Qu'est-ce que je suis en train de vivre ngai na âge na ngai poni na leleka bolingo et comment et balukelinga bon di Cambote ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Voilà la routine de l'omba to msute na routine de la famille ya ngai na famille ya Isabelle parce que hier Monique ngaza koko naza mobali mabe ata bosoni bafanda kananda ko à un moment donné boko ipe ko sola bobongisi mais non pas avec elle. Elle n'a pas le temps. Donc, Azobima, Bakobenga na 2h, 1h30, 2h du matin, comme elle veut. Ngai na kangaka mote maboye. Non. Soki na sali vidéo parce que Nathalie Simana zongi mutu, le bas leki na ngai ferré. Voilà. Je m'arrête là. Naza mobali mabe. Yeye bakelo kwa zo sala. Mais bon, zango mabete. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Ouais, ako sekangai, a sekangai. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonet. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ndeko mobali alobi oya koseka aseka ye ekoki koyela moto nyonso. En tout cas, ngai nandimi ke ekoki koyela moto nyonso. Nandimi peke oya koseka aseka pamba te ngai naseki ye. Naseki ye pamba te aza na 63 ans. Naseki ye pamba te parce que sazala na 7 basi akabwana na bango. Naseki ye parce que mwasi akomosala ba oyo akomosalela me ye aza komonango neti ezali eloko munene to eloko ya somo. Nazali koseka ye pamba te aza ko ignorer bonheur oyo azwa tia komi na 63 ans. Nazali koseka ye na ndenge azwa chance ya kovanda na mwasi na ndaku azala na vie ya couple. Nazali koseka ye pamba te ye avanda ye moko te toujours na basi me aza komona ezali ya kokoka te. Kaka na quartier na bango bisika bazali. Kaka na pene bisika ye azali. Baza soki abimi akomona bayindo na batu mwindu ya mbula na ye to ba oyo baleki 50 ans batikala kovanda ndaku moko na basi te. Batikala kobala te. Basi pe misusu bazabongo. Alors ye azwa chance ya kozala liboso na 7 basi oyo baboyana soki ya solo. Alors aye kovanda na oyo balekisi 5 ans soki mbula boni. Sikoyo mwasi a change akomi na karaktere mususu. Ye aza komona ngo kaka mwasi azobangete soki mwasi aye kosala ye mabe
to basi ya poto baza mabe. En tout cas, ndeko kozala égoïste te, ko ignore mokili te. Na yebike situation ndeko oyo azanango eza situation moko ezali kosala ye pasi. C'est tout à fait normal. Mutu soki azotambola abeti libaku ayokaka pasi. Mutu soki batie tonga ayokaka esui. Mutu soki asala accident na voiture ayokaka pasi makule bukani banini. Mutu soki babeti na bale ayokaka pasi. Mais pasi nyonso ezalaka ndenge moko te. Alors pasi oyo ndeko oyo aza koyoka ye moko azokomisa yango makasi. Bongo siko bandeko oyo bazalaka abengisi mwasi asali ba dépense, mwasi aye bazongisi ye, abengisi soso mwasi aye atie na ndaku, mwasi aye kaka na 6 mois libale kufi alingi susu mobali wana te. Bakosuka boni na ndeko oyo. Bongo ba misusu bazalaka alobi na kiti na mboka na ke kobala mwasi moko tokola na ye na yebi asali mariage fete ya munene baye mwasi aboti mwana kokisikaka 6 mois mwasi abomi libala po bazwi mukanda mbala moko. Ndeko wana sikoyo pasi na ye eza ndenge nini po ye a consommer eloko ya lingaki te. Mais papa oyo ndeko mobali oyo ya 63 ans tata nzambe akomisi etina 63 ans avandi na mwasi avanda pe na basi mosusu mais azo vivre makambo ya lobi ye amoni yango neti eza likambo moko soki ya ndenge nini. Orke na 63 ans akoki pe ko vivre ye moko to akoki kozwa mwasi mosusu to akoko vivre ne ye moko mabepe ezate. Soki nano amekango te tango mosusu azobanga. Me akanisa malamu bato mosusu baza na couple mwasi na mobali baza pe na 63 ans na kanisa okomona mwasi aza na poto to na Afrique du Sud ye aza na Congo. Soki pe baza na poto awa okomona okotuna madame mobali aza wapi aza na province azosala kuna aza na bilanga na ye nkana tikala kotoyo. Alors bamabala oyo ekoli deja ezalaka pe na comportement na bango bakoki kozala ensemble mais bamonanaka pe rare bakoki pe kokabwana oza na yo pe à l'aise mais soki nano mekango te yango okobanga to soki oza na makambo mosusu otiana mutu yango mutu ekobangisa yo. Bien sûr ebongaka mutu fazala na couple ti na kimubange na ye mutu fazala na mutu pembeni na ye parce que akosunge na makambo mosusu oyo zelaki te. Mais papa oyo modèle mwasi na ye sakomi alakisi yeke bolingo sesilaki nga na komi na bato mosusu bolingo na nga ezali na ndeko mobali mosusu to na ndeko mwasi mosusu to n'église bisika nga na kendeke ou bien epai ya papa nganga. Donc ndeko mwasi soki apesaka papa oyo explication te mutu nyonso a comprendre bolingo se sila si bakabwana. Alors eloko bakoko sala bakaboli pe bandaku mutu na mutu abandi vi na ye ake na vi na ye baza pe bamapasa te babotama pe papa moko mama moko te me bakutana na bolingo eza ya kokabwana pe ya kosila. Na yebi te tina nini ndeko mobali alobi asali video po tinda na famille na ye na famille na bango ya mwasi. Alors soki ya kotinda na famille ya mwasi atindi na famille na ye na kanisa bango eloko bakosala bamisusu ekopesa bango kanda bamisusu bakoseka me mutu akopesa ye solution azate mutu akopesa raison azali mutu akopesa pe tort azali me bakopesa raison selon basentiment na bango bakopesa pe tort selon basentiment na bango to logique des choses parce que logique des choses ezali mwasi alingi susu mobali te alingi susu libala te sabosani ye pe sikoyo abosana ye andima réalité abanda okipe makambo ya ye
to akende asala vie na ye mosusu abosa na histoire wana ezali le passé o babengi passado. Donc passé ezakaka passé, alors a profiter na futur na ye pamba te maladi oyo eza korenie ezomema batu ya age kobanda 50 kende likolo na facilité na sokisi awa botikala malamu. Ciao. Na famille à moi si nangai. Comment moi si à Libala Azokaba appelle à partir à minuit 1h30 du matin jusqu'à 2h 3h du matin. Elle sort, elle rentre quand elle veut parce qu'elle est protégée par la police. Soi-disant, nga nazali mobali mabe. Bon, soka ibaï ke na mobali mabe. À partir de ça, ça ibaï que je suis marié, divorcé cette fois. Qu'est-ce qu'elle est venue faire chez moi? Les loyaux, abimaka azongaka quand elle veut. Quand bon lui semble. Parce que, abenga ba police, nga pebe na benga ba policier, hein, ba yebisaye, elle peut faire ce qu'elle veut, sortir, rentrer quand elle veut. Likambote, à mes 63 ans, j'espère que je vais me relever. Naza ko bois que la moutouma comme bois que la te quand c'est trop, c'est trop. Oui, bilé moi quoi, couple nyo se soinaka, ataba soigni, beba bongisaka. Oui, avant moi c'est fanda kananda côté ou akobima 8h30 à kozonga minuit 1h du matin. Azana compte à ko serendre nangaite. Ngai pe na kotuna ye lokote abimi akoti awa ekoma nango hôtel bonga bonga, ça c'est mon nom. Asa la ndenge lingi naza kotinda vidéo na bino ba famille na ngai na ba famille na ye. Alors naza kokota na chambre bon mona qu'est-ce qu'il y a parce que chez moi il y a plus rien. Oh il y a chambre. Tout ça là qui on prend à moi na ye. Hein? Oh il y a chambre na biso. Bon mona na ko la sambe tote bon mona ka likolo tala. Qu'est-ce que je suis en train de vivre ngai na âge na ngai poni na lelaika bolingo et comment et balukelinga bon likambote ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, la routine de l'omba tumsute na routine de la famille ya ngai na famille ya Isabelle parce que hier Monique ngaza koko naza mobali mabe ata bosoni bafanda kananda ko à un moment donné boko ipe ko sola bobongisi mais non pas avec elle. Elle n'a pas le temps. Donc, Azobima, Bakobenga na 2h, 1h30, 2h du matin, comme elle veut. Ngai na kangagamote maboye. Non. Soki na sali vidéo parce que na tali sima na zongi mutu, le bal leki na ngai ferré. Voilà. Je m'arrête là. Naza mobali mabe. Yeye bakelo kwazo sala. Mais bon, zango mabete. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Ouais, ako sekangai, a sekangai. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, hein? Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.